bato mo mona ndenge so Grosse Mouli abalate abotande omoni tellement botana muta mbongo ya bato mo mema ona ndenge Grosse Mouli babalate o papa na bango fazo mbongo tele bato bazo mema ngo baluba o libindi soki nini so chibindi chibau soki ndenge ni Grosse Mouli abalate bato bazo babiloba loba bato mo o mobala pour Grosse Mouli akina es poni ko saka na moweyi banzo mo elo pe basa poto asiliga ezani nazoki pe kota basa poto basiliga nini yo oyebo salaka ba ventir na yo ozana mwasi na kini osalaka ba biloko na buzoba oko saka ate na fotela ko ndaku oliaka ba mbongo na ye kala ba batindela bino pe na yo kai pe ba baye bino po boza ba escro boza la basi na bango ko sa bango ba bato yo kazo atala ngati na ba mbongo na ngam na so sa bude omona ka koma ke so mo sa poto linga ye mo talinga ayeba ke mwasi na nga nazalaka na ndaku ya kini azali mais yo moko lingi ngai wana nde bien ke nazana mwasi mo apoto na mal à l'aise partout dans la salle vidéo Rosé dans soko yambi ete na appel no yambi ete okomi mal à l'aise a foto ndaku te a personne nini te aboyina sala li pipi oyeko maka photo sayanga li pipi Congo France Nisona bango bango na biso nisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Salut à tous les internautes, bienvenue dans votre site, votre belle émission qui vous est présentée par Christophe la grande Barbie de CongoFrance.com. Je dis bonjour à mon boss Didi Dipumba. Et sans oublier notre grand partenaire à Missy, Emprasalian Gaznagat, Lelo dans Solana Mouna Cédric, donc Lelo, toko développer ma solo et belé, toko lobela liwa ya mobali à grosse molure, toko lobela pe ndenge moko, il y a ma journaliste à Congo France, France Témain d'Azobala, donc toko lobela comme belé Lelo avec Mouna. Sans plus tarder, j'attends déjà mon invité, donc Mouna, Azoya déjà plutôt développer ma camarade Nezalaka. Mon général Gardakumbu, Kando Lobek Kaka, la grande Barbie que nous avons des informations surtout pour la grosse molure et l'Uanae. Kando n'a des informations là parce que ça a battu les bateaux finga, bateaux n'importe quoi et tout sur rien. Donc le lot, je suis avec Mouna Cédric, nous allons développer avec lui. Sans plus tarder, je vais déjà dire bonjour à Mouna Cédric. Bonjour Mouna. Bonjour, vraiment la bande connaissance sur la grande Barbie, la fille au Maya na Congo France a pesé ma camboa qui toko vraiment bonzinga balo barabi sur la carte Congo France basi qui toko au mona mi ba nyonso wa qui toko vraiment ni lobeka merci ndongo yambinga pona éclaircir bateau bazo yima na bateau bazo loba mabe wana maman na moni malo le risque da Congo lia maman waza koka kola no na raté boss nanga Josué Didi Dipumba merci coup de chapeau na chance au pesa biso tous les karanakati ya Congo France merci aux amutamayele au solara bien au vendre na ba no bien na moni mbala moko Sandy Sinza vraiment na kati Allemagne motema papa Faustin merci vraiment oh vraiment papa Faustin aza vraiment papa mo be na kati Allemagne vraiment oh vraiment do sala mabondeli papa mo aza pasteur soko lingo bala soko za ba problème soko za mangamne belo ko benga pe papa Faustin a kopeso ba conseil na kati Allemagne vraiment motema na moi sine vraiment za kitoko vraiment o asola bien a motema bo peto ma za suna zana likamba mo na bengi vraiment Sandy Sinza a kosola ngamba la moko bien malolo rista Congo lia mame mininze motema tous pepele ya mbetolo na ko bosana Arjana Demidier, brille vraiment n'ingezala kaka makambo. Merci Mouna Cédric. Rappela bossa inte Yves Monoko. Kando Lobek kanaya na makambo wana ka otsenga ki obutuna ki donc. Leo tona Mouna Cédric to développer ngo. Mouna Cédric leo to moni bino ba mi bala net plutôt. Bo bala trop ka ba fille ya kin. Mais to yeba ke bozala pe na basi na bino na ba poto mais to mona bino na basi na bino ba poto na ba mabala eza souté comme ka so bongo bala bo bal na kin. Lelo pe to moni de connaissance France Témain. Donc à Obala, moi si peka yakin. Pour na yoka peka zala na moi na poto mais moi sa poto souté comme yakin. Pour ni beaucoup mika bon ko bala ka ba fi yakin bas na poto bo bala bonti. Ouais la grande Barbie za consommons congolais to consommons congolais ezambo kana biso to lingi na boy to boy na biso ke ezala ke bolingo mombo to sala bolingo ezake oza mal à l'aise. Les comment so lingi moi sa poto faut mal à l'aise. Pour on peut bala bon ba congolais. Ba mindele tan. Te bango loka ba koma ba comportement kuna ko vanda trop kuna. Oh mona mutawa comme alinga Moïse alinga Moïse Katomba vraiment tal nena lingi journaliste ya Moïse Katomba fona moni sere ba film fona lakisa vraiment ki ngana za na poto ngana zo mukanda ngamu na opeso mukanda akoma oselo ba mal à l'aise moi koma ki partout zali emso vandi emso na kata douche ta photo partout zali ta bon yango moni ke
ba journaliste na biso ba star na biso on préféré na bango ten il faut na ba nga moi ça kin pona za à l'aise consommons congolais aux à l'aise yem ta koyoka o yom to bali que moi ça pote ba bien bazali o ezaka yo ba na te meta pe na ba fi pe a pe na kin pe ba singa mi belle ba vidéo au moins mobile a yebti na zla au moins on dit mbala na tiam so mobile na pas ni sérieux c'est ta vidéo na mona o et dans la part bala na te c'est que non ba bala na te so ba bala na te c'est normal le gars ba te baza muta koto na bango c'est normal même plupart o baza libanda mboka o balinga mbali na biso kinezalaka eza na lobite ka pona bas eza mibali o balinga pe bas na biso ba journaliste ba artiste comédien ba film ba sala nini ba sala na via media ba senga bango ngasi na mona za ni mutu mo ba benga ana sepe na film mo bo bino na film na bino mona ko tanga communauté sepe na film mo Congo fa mais côté mo atala ayebi na pesi ya passer na numéro na pesi numéro na mais fi na ayebi sanga nini o tala mutu no pesi nga numéro ni mamba yebisanga na tindele tolo na nga libeli na nga omona eza nango ke batimbeli nde sikoyo o bino nde mibala a bosenga batola basa pototi yana zo yebiso mingi ske uta banda we e banda kata mubala kina monike atindi atali abangi atali ngapene na tinde bon ngapi fana zalaka na elo mo ezalaka ya kata telefone na oya ye po yo saka plibier ngapi na plibio ya mo la plupart ke ba mbana biso o basala ba internet nga sepe na Frank Steman nga ba bato ngwe monsko ndet ba bilo mo bo Frank Steman bato ba o Frank Steman abali moi sina abali moi même soit ka abali moi sa poto même soit ba ko ma commentaire Frank Steman abali moi sina za moi sa poto te moi sina ye mutabale moi Frank Steman so balaki moi o aza moi si moi ki moi sa poto bato nga lobani ayo bala Frank Steman Frank Steman babali Frank Steman mutuka ba sombeli Frank Steman wa sema so nga biso Frank Steman ka cordon so Congo France ya Congo France mais Frank Steman mutuka somba na mbongo na ye moko deuxième mutuka na ye mutapesi cadeau na musala no asala Frank Steman zo ndaku na ye mo na mbongo na ye mais so za ki moi sa poto yake ngai ko manini moi sa poto mtazula Frank ndaku moi sa poto mtazula bato bazo sa différence moi sa Frank Steman a wuti poto te Frank Steman abali na kimba bandane kala ya kala ngamu na yebi ndenge ba banda ndenge baza ngamu na yebi yango mais mona na katote babandane kala oui mais ngana yoka ki pa batu kandi to kaka que Frank Steman abali moi sa kin po ba sa poto ba sala bon ba vidéo ba makambele tout consort te za ngo na bongo tatali moi so alingi moi so bavandi na ye moi so za comportement moi so a soutenir na makamune nyonso moi so za l'aise atazo tsa Frank Steman à l'aise vedi atali mais mutazo tsanga l'aise ye mutazo sala nga boye nyonso ye mutazo pesa nga moye nyonso ye kenaza na moi si mo boye asa nga déjà ko même sous partout na zali pasa la buzo partout na zali boye na kende boye o comprendre bat ba mambo e bima ba internet bato ba yebi o comprendre lelo so Frank Steman abali batika Frank Steman bala lelo Frank Steman so abali moi sina o azaki toko vraiment na pese mote nani moi sina msaki toko vraiment na nani choupette wa mabaso moi so bandana Frank Steman nga na moni ti ba bandi ndenge bazali ya te fa ya ko bala Frank Steman na mbo ba mso mi mona ndenge na baloka bali moi sakini ana c'est moi sakini na ba mbongo te Frank Steman mutabali o mona Vincent Chiluza abane moi sakini na comprendre ba sa poto ba sa bango bien habite ba sa poto ba mabe baza bien mais ba kumba makamakasi mais makamakasi c'est la cas partout surtout mobile so comportement les bien moi c'est faut za makamakasi muna moi c'est faut za soumise moi c'est faut komi kitisa tu comprends moi c'est faut za miki omoni ebele ya sko to mo la sa ba kanti Tracy Mbelenga to kendo to ngona Tracy Mbelenga bala moi sakini journaliste ya kin ye wana moi sine ba wa na kata poto to mo la sa force musana biso ndenge zalaka Frank Steman pe ndenge bali moi sakini pa bosuka na poto Vincent Chiluza penda bali moi sakini ke poto sko ba sa poto ando buleni bando bulelo loka ba journaliste ba mandia ba journaliste loka boy ba bulelo sko ndeti ndeni soki na bali moi sa poto quand même to manga poto parce que comme le contraire et comme ce que Frank Steman da bali bongo habite na obunda sko na makasite na ngamu na musana ngamoko na bundi na moi na ngato Tracy Mbelenga na moi wa ke poto on comprend nan so ke susu gilet botalatala bala moi wa na kin gilet botalatala moi na kin Vincent Chiluza moi na kin Frank Steman moi na kin nani masala ngato sakine jour na émission masala ngo nani Sam Kasad yekuta za moi na bana na kata ndako mais misupe baza ba makango ba bazala kuna yo kasi ba ona so baza kana basi na kina tela bongo sko bien komi sko bien o mon pe mi bali pe bozala lokuta o ganga ka boya msumu na yo pozala makamno ku zanga kuna préféré ku la grand Barbie o moni ngana préféré que nazana moi si nanga oza marié ya kin so mo so poto linga ye mo talinga ayeba ke moi si nanga
nazalaka na ndako ya kini azali mais yo moko lingi ngai wana nde bien que nazana mwasi mo apoto na mal à l'aise partout dans la sala vidéo eh Rosé dans soko yambi été na appel no yambi été okomi mal à l'aise afuto lo ndako te a personne ni te aboyina sala li pipi okomaka photo sayanga li pipi sundeli na homme pipi kasi ba vidéo ekoma yango wana li pipi oh vraiment c'est quoi les fois les photo bimi Charles d'Antoro Keneka bon non oui ambiance ya émission de Keneka na Mouna Cédric dans d'autres parties qui pas toujours et pas yo mo repenza so pe moi pas poto pe kiti pene kina elo mtuka ba mbongo ba tu yo boya oyokate tant mutu elinga mbongo na mituka il faut na sani seke fona linge na bolinga so na bini kaka ngami kaka ngala obala na kana muna yo fotika mwasi na ona bala na yo dans fonga ka mwasi otiki ka mwasi na kino na bi muna na ba mbongo yo teka ba mbongo foka na zo ka mwasi na na bali choupette bongo mwasi na kitoko ata ya bien pe mata ya mannequin abali bongo to Vincent Chilunda ngabala mwasi na to Julie Botalatala ndesa mikasa da na mwasi na ndako atalisiko nana mwasi na nda mwasi apote pesa ngami tuka bana boye te awatala ndenge to bandaki ne ba passe ni bandeni avant ko bana muntu ka fang tema azu atsa bali mwasi yana ti balika ki fiancé babanda kala ti fang tema ali ngabasa poto choupette azala nga yo ka bali mwasi kin kapa yo ka basa poto mutema passe po ba sala ka video même mutako bala pa ko sa mutamisi mbongo ne babale le fang mwasi te mutamisi mbongo na c'est comme mutamisi mbongo na na yo za ba preuve mo na pesa émission vena ngana zala ni no so na Congo France aka cordon donc azama muto mo mwasi nyana babanda ka ti basi no sa poto bazoya fang tema ala na mwasi ne wana bazala na bango tu ko atalis ko comportement mwasi ne wana azaki ne kala mutema munene mwasi azolinge kaka mwasi azalaki na boye na boye atali mate fona na c'est pas me pas na bon me pas na omonia lelo sokoli nga mwasi poto linge na bolinga solo azopeso mbongo na yo pe linge na bosulunga solo soko za mwasi te linge na bolinga solo boluka botongelo ko mo avenir à vie o boko sa lobi ke oliaka elo pe basa poto asiliga ezani nazongi pe kota basa poto asiliga nini yo oyebo sala ba ventir na yo ozana mwasi na kini osala ba bilo na buzoba okosa réel atenda fotela ko ndaku oliaka ba mbongo na ye kala ba batindela bino pe na yo kai pe ba baye bino po boza ba escroc boza la basi na ba kosa bango pe ba bato yo kazo atala ngatinga ba mbongo na ngama mnoso za bude omona ka koma ke ba photo na bomona ba internet mais on peut passer bel internet ba photo to mona ba publier bango et comme ba jeune on peut pas mailler tu vois si mon bal mo poto atali atali la grand Barbie mdaza ba taille fait ma boy ba poil partout atali ma il veut ma poiler partout veut ma boy taille boy moi qui tokolora ba indienne tu vois atali ce qu'on a ligné moi ça boy atindela msu 500 na les 30 il peut conseiller na foutre la randaku c'est pas de ma campagne c'est plat les la je suis le français la minimum mais ça toi c'est ça les la oh le bisco toi na papa tango bingo pe oza wapi oh à la maison tu sais à maladie pas ça papa tango atas ko mbongo atindeli osiko atali dega mbongo a BBC o azo pesa o tako tindele photo atali photo mutakala mwana atindela nga musa samba aventure ba meka na pe 22 personnes meka no linga mwana na bana na poto a mekipe allo na sepe na tele mission na sepe no wa kitoko abona zo panza na tindelo sandolo panza na bia atino pe sandolo pe tindela nga comme makaka o tindela nga li pipi yo pe ale na li pipi na wana na ko pa li pipi wana ti tindela nga li pipi o ali pipi chwake tango kangi chwake na mbala moko DJ personne atali pa bise bon na sambwiso asambwisio omo ya omonaka basi na bisa internet misuba sambusa ba mpona lokoso mi ban na internet na misuba sambusa ba mpona lokoso te mais emsu mwasa na mobile na tele téléphone na moni bilo pesa lokoso te za mwasi misuba akuta na photo wana te ngana zolo ba mampo eza na nzela mais mi bali nde lokoso le na bete bobeta ata yo mo pe yo sepe bande ngana so ba na kinte ndeti nga bete mo maboko seke ba soda basali bien franchement bravo ko bato zuwa video sepe la kaso muninga bali mais tant que ozana mwasi mo bozo bi manene avec na libanda mboka koki pa kokotika relation no yo bala tayumo olie bambonga bato zuba mituka batayumo na yo sepe ni ba kati video mo be parti franchement do pesa mwasi ne choupette bise ba kati meke batie pona nga kuna sepe la kuto ya solona nga pona nga mona sepe la ke vie ma fa pesa mwasi ne bise ata 12 heures de temps on a moyo pe kisongtonge le kimakasi bo ba 4 partir mo ke ba 4 12 heures de temps ndenge ça bien nga pona nga bravo na Frank Stema wala ki corona biso vie au sali bien on mutama le raisonner bien salama kamuna yo ozana site na omoko outa na Congo France site na Afrique Info ta koko na biso o salama kamuna yo ya omoni biso na Congo France to misaka bata mayele
na Congo France toko misa bazo baté toko misa battement boité so tali depuis ba grosse moulir depuis ba Sahara Ramazan na peso mbote kalami te na kata France to bois kiloka ba fleur et simba nzamba sungayo au côté place au côté na ça kitoko o senti Congo France boss na msa mtamayele kota salaire ku tolo barate kota opema tolo barate po na Congo France mutinyo sazala na Congo France azaka bien da stable la foot la kazaka bien depuis ba Raphaël Konko bazaki ba Frank Stema ba nani et that sit mo boy batamaye na Congo France muta longwa yo finga boss na muta longwa lo ma be nzamba donc oza benité po yo moko otalaka ah oza beni non yebisa oza bendeni ko ba vina biso miss impress na lio gaz na gaz batamaye le bazana cordo boukson boukassa na bakini sko batala bataba misité mona fozala na chemise à pemba boy pour la toi chemise à boy fozala Mouda Cédric, merci. Tout le belapé, likamia liwa mobile ya grosse modire. Débat le bel trop. Ouais les canets, neta finga. Ouais les calobaboué. Donc pour naïo vraiment mon avis qu'à journaliste est vraiment fille on a bijoux à l'équipe à sa l'émission à lobby n'importe quoi. Donc elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Pour naïo vraiment pour naïo. Okolobani pour nango vraiment. Pona batu baloba biloba loba pona mamba grosse muli na esi bango baloba da star a makasi balobela kaye soza moni mino ba sozi problème so balobeli yo te oza star te un bon star faut balobi grosse muli da star amota uta na Congo France amo na Congo France odidi pumba batiza bango ba uta ba site musuta abanda na site musuta sa na site musuta bango ba sarama na ba biso yo vous comprenez biso na Congo France soko sa na Congo France nous c'est le cas Congo France babala bazwa makambo ebele pe babonga ebele pe basama na bango grosse muli aza star ya on monde bazolo so tali page ni batie grosse muli te partout grosse muli ndumba bo mobali ma beba continuer comme ba commenter ba commentaire na ce que ça tokos et ça les bien et fouler les sous yo mona muta kufeli yo ko tsa commentaire ma bolo babuzo bolo ba bêtise yo pe sala ce que daki yo contrôler mutu yo partager mala mutu sala ce que daki ndeko na yo ndeko no mutase nini akufela ki est-ce que yo ko tsa commentaire musunet moko abo matali video so ya fille na soki nani soki bijou soki nani bi ekutu azembo ya mbena tita lati maputa bo afo chéri wa kitoko te est-ce que grosse mulim ko na kotanga ko muno to grosse mulim ko na kotanga makamu na yo to grosse mulim ko na ko yasi yo na obala so ba no te afo chéri na ebisa on a tout qui n'est pas tous on pas mais to ka grosse mulim à bala qu'avant à Balakavant, à Dakina Libala, et après à divorcer. Toyo Kabatuma, Babia Libabe, Makamna, divorce, on a qui pas bon, ma papa Batou, mais sous papa, on a un anémique, Bablo et Bébé, Batiba ou Batibindi, dans Kangevi, Kademo Salibala, à Lukika Bima 3 qui s'appelle Kindumba, Tibindi, Nabili Bindi, mais Tibindi, Charles Tournot, non, boy, Tibindi. Moutouma Tazason Libindi, so Tibindi, Moutouma Taza Diction Libindi. Jamais Mouto, mon ami Sabino Rosa, Nanine. Grosse moulée, batou ça tous on a bien, to bonga maintenant na ebisa batou bien, batou ebi grosse moulée, tenga na ebi grosse moulée, tanga bala na ngala sanga grosse moulée place bala, tanga bala ki munosa mona ki grosse moulée abala, ngaza pic. To alibo, so avant papa JP tonde. Ngaza pic petit grosse moulée ya veni. Tito yepe to mo sane place mon grosse moulée abala te abota. Ana ba nemi bala. Abota ka ya pamba, donc nga yo ka bala ni te. Yo ka ba kombo daye na daye ba kombo bala ne kangama. Daya na daya bato mo mona ndenge so grosse muli abalate abotande omoni tellement botana muta mbongo ya bato mo mema ona ndenge grosse muli babalete o papa na bango fazwa mbongo tele bato mo mema ngo baluba o libindi so nini so chibindi chibau so ndenge ni grosse muli abalate bato bazo babiloba loba bato mo o mobala pour grosse muli akina es poni ko saka na moweyi banzo mo apena yo quand adale anémique tout yanga kufi ah non yeba pe ya papa bon c'est balo basala azali ka tintin c'est ka tintin pas boss pour nga mona no te balo ba o est-ce que na âge papa na comment que soit ki bon nga kufa depuis kalate apena kama ki tono ka da anémique tout nzamba permettra ki papa wana emsba bana grosse mouli na tamo mukiasa na kufa bo sos ka bala ki grosse mouli est-ce que bon nga bo lobela bo ndeba ba mo lobela na kama mutanga lobela ko azata mais vers emsba nga lobele par rapport azaki pe na vie na biso karamapa banga lobele msusu pe ba milisia karamapa banga lobele mais tellement grosse mouli raza star
aza muta makambo yo monde ba fille wana ba stands impart ba fille ba yebani te fu ba loba kaka bongo fu ba solo la kaka bongo Grosse Moulira dasta ba misu Grosse Moulira mon kolo ba te aja Grosse Moulira ba bien koko nde na comme maman 50 ans maman 60 ans aja Grosse Moulira za 29 ans boniko muna solo Grosse Moulira za 29 ans na pesi ba poto nyonso ba yeba kola wana munana na muna mutuba esinga kosi non mona Grosse Moulira benga Grosse Moulira to Grosse Moulira za 29 ans ce qu'on a ba dans ça bon abote bon âge ni oh wete ba tombo ba 13 ans 14 ans abote âge moi muke et pas botaka kwa ba maman kala yo moye bien weza na la moni ozo parti près de makasi petit na personne za mwana DJ makasi abo akangi DJ kangi bandal okay abuka ba DJ na ba DJ soki ba DJ Abdul ba DJ nani mais personne n'aime tellement makam ana mwana est-ce qu'on est à âge ni il va être au kundi yo moye qui va bi Grosse Moulira 29 ans est-ce que vous êtes sur on dit âge wana parce que nga ka ba le bakana ba 60 ans ba 50 ans mona Cédric dans quoi couleur bi 29 ans bando ki ba ba bongo ba bandoki ya on a bi star tika nega star Grosse Moulira bravo star tobeta bravo te par rapport aux gens liwa toujours la vie na so papa so JP monter mané moli moné pe manakimia nzambe vraiment abo moli moné bien vraiment kufaki abilité non mon monsieur ko liwa bon ba so abie da kindumba Grosse Moulira o atikala o sala nde kangi mbali ko boma mbali so zana biso ba musunga na mona ko mikindoki mutabilité mutasainité na famille mo ba lo bango mongo o azaki ne numéro Grosse Moulira ezalaki wana alors so ne bakuta numéro Grosse Moulira mais adam moi sine fois sur l'année nyonso maman mo balika na Congo France merci ma maman so na ebe kombo na ngana peso ba félicitations so na nga baksolo cadeau lisusu maman merci mais maman so benga akude na nobo ko ma ofele ya sanko tout akirese pour na mono so li bien o mamba Grosse Moulira bien soko la émission vraiment bravo wa maman la lo ba malolo lo resta Congo lia maman tanga yoki kaka mbala moko Grosse Moulira kufeli mutalibosa benga tinda mo malolo lo resta Congo lia maman milinzemba ye na mobile ne monter tous pepele ya mbetolo au sentir papa Faustin pe na Catalman a bengi mbala moko osaka musani na nzamba solo atalite furuzala na bato bakufeli papa bengi mutema sandi ta bato ba mitema mabe vraiment ya mukili vraiment bato bosola bien muneza que soit mutema mabe te za que mutu na mutata ba argument na e yosko mutakomaki mudek bato bakoma commentaire mabe bon to sa ce que yo muto kufaki tonde ko non to telo commentaire bon olobasko na quoi assumer kaka pe dans ramokili ah ben le roi da star pesa bien le roi da star dans ramokili mais muna yo na moni oza parti pris trop hein que oh non so parti ndetendeni po yo lo baka Grosse Moulira bo été Grosse Moulira yo ozo contredire kana makamka bato lo bapwani oh nalobi ba vérité nalobi âge à Grosse Moulira 29 ans nalobi ba vérité Grosse Moulira balate nalobi ba vérité nde viana ko bala e papa JP so ba vérité ma beni ngalo biana oyo moni mabe wa za ponga yo kaka ba makambe belebele pa batuka mukolo yo mtabo mobala benga mobali appel na e tout ba makambe belebele ba appel ne pe ba appel na ba on pe mikolo ba on pe baza mikolo ba on nyoso mikolo to ba lo non na moni muna yo telemela bato na nyoso ndi na komomona bono sa na sakana na bango na panzela bango minu to na panzela mama makolo na ko pede baluka ba pede bato ba panzela mama makolo. Ok, merci Mouna. Mouna, le lot qui ou reste dans la bêta Zénith. Taba ou reste ba moto ba dans na kala mikolo dans ba moto ana donc ils ala sunde dala te. Est-ce que ezala na mais ndenge ezala liboso te Mouna yo mo yebie diminuer. C'est que ba moto na ka ndeko ma mikolo ba toto plutôt banini ou reste dans qui bêta Zénith. Est-ce que pona yo pinza est-ce que Simba Zénith na peine réussir? Ouais, eza mo makambo ko Simba. Et Simba te po ani lobaka par rapport ndé tout monde na rande koma ba calcul musunde koma ba combattre ba ni ba combattre pe so ba sepeli ki we ransona beta. Pour permettre yé pena ba tiki kaya beta. Kambu ba lo tondo luka biso no tondo zela to moni yango ke tondo zela à présent na biso ya mboka na biso ba asa ninte a postuler te to moni président ça c'est atina été lo tondo zela ba combattre pe ba sepeli we ransona mwana mboka ba ope ba libanda ba bana ba combattre pe ba bana mboka ba kotela te tout donc ça ambiance na bien ba misu ba be tie ba la sa bolingo wana ezongi na mboka poto la sa bravo président misu asoli bien to beta na mboka eza un problème te we ransona za artiste mo munene asalama yo na ba we ransona ba papa chéri ba salama kamon ba o mutu o ako sala zate eza ba ferré eza ba fali pupa muta ko salama kamon ba we ransona beta wa concert bandal le loti lobby ba we ransona ba vanisa ba no brazem so akitite ba balali ba we ransona balali sa na ba bande aéroport a ba makolo
ba wera sol ba sabeta ba martyr ba wera sol ba salama ba jibe pia na ba sala donc eza ba tout mo boye to betela ba maboko ba to wana ba nosta ba mission na biso alongo misusu mutu mo na passe na mboka ameme poto abongi pe na famille na bango angoti na pe famille na bango ba tout mo boye malgré ba balobaka boye mais ba mission mo boye so atie ni na beta to bete ba musu ba mission pa o memba ba koluka enfant kuna ba yena ba sungi ba famille na bango on comprend ngaso ka ba beta zenit c'est bien ceux qui va combattre va permettre ya beta et ça la bien et ça la truc to pour azamo na mboka ngi ça la ngama esemo. Merci. Mona lelo to moni papa chéri ba rendre hommage pamba to mona qui brator à rendre hommage à papa chéri mais lelo soutenu mona souvent quand il y a papa chéri métro à rendre hommage à papa chéri quand ça on a pas ressuscité qui est en canate. Donc yo étant que journaliste ndo mona ba rendre hommage au kolobani pona. C'est bien. Ma besotin azala grand asali ba biloko ebele papa chéri ça ba œuvre ebele chéri nanga ya taloji asaba nzembo o ebele ko prouver mutu ko lo bazate a mutu mo boye biso zela ka mutu so pour faire le mange nani nani boye o mona te non comme papa chéri ba c'est de son vivant ba hommage à tout moment o ya sala je comprends ninga za boye ba sala monument ana ninya na sanef esali bia yemo kaza tanga aleka mutu ka moni ngama papa lutumba ye keza tezo ya papa lutumba kufa tozela to selelo mobo na kintoadi te to selelo na comment on a comment comment changer hein et comment changer na comment on a donc mutu on a envie ba rendre hommage la statue peut ba saler lion na papa chéri ke alinga ba mission te papa chéri ba mission ne boete papa chéri baki na tala concert ne mo bo alobi nga to finginga ato sali mo j'étais bloc non qui pote banado mais so finginga aussi so finginga est-ce que somba lupango osomba lupango te malamu ke ba mission bazane bien ozana bango bien metro wana beti concert omona metro beti concert pas ka Gino nem ta dara impoli ya omoni akela comme on aime poli o ta ki ta abandon ta kem politesse wana manke papa chéri na ngai bien te caporede ya omona kenda banzela mai alinga ka dinda alinga ka sandeni ni chance nzamba pia bikise po bangi na ndomela e bikisa na yo ka biloko kundola kasi Gino lo bikise bat no soye bien lo ebikise ma yangwana monte papa chéri l'accès métro na ye concert nous na bambi pe mbongo na kabela kisi ke musicien ya fabrica donc ça fabrica ça na papa chéri te eza musique congolais soutenir congolais aye concert na soutenir Ibraton ye wana mobeta yo ba concert na mota papa chéri azo diembela mamno c'est ça ma bien bien biso sikone to mona ndinga ma bien papa chéri ndinga ye ndinga ça te bato ba ndolo ba papa chéri tsunga ba musicien te bangwana suka mola kwa na ye concert obeti osali kombo mo papa chéri na ye no za papa chéri akufa to we ranson ko bono we ranson ndinga te air yango yo lobela bon bazar bon moy to lobela sundetini mona pona yo pétant que journaliste de au monde la paiement comment ba oui rabaji ba ça ba blou na bon pourquoi pas de rendre hommage de rendre hommage plutôt comment on a JB Piana pour na yo un jour pendant comment on a va rendre sundan pendant hommage pendant na ba musicien pendant minene ba net ba kofi ba wera ba JB pour na yo son baza ba ko follow mide bazali ba mise baze belé ba wera son ba papa wemba ba waze quoi ba mise ba belé ba mise ba sa musana ba bien ba firi gola ba sala musala bien ba fali pour ba sala musala bien et ara ande sala musala bien ba couper ça on est non na poids na on est on sa musala bien papa chéri so tel ko tout ki pa ba touté ba to fingi ato sali ndenge ni lo ba lo monde pc kanda we ranson ko lo bate et belé ba finga we ranson na internet sem so mutu mission mo beto journaliste tout na no finga we ranson so ba betu na mboko betu mais arota ninga wana ba blague on comprend ba batmo beto pesa ni le fa gas na ngola abuki angola kende po beta 4 concert batalisco c'est l'ombre oka nzoto ebina te ma loko lebina nga ontasiko c'est lorsque bateli bateli bamito ezate bana o ba communauté congolais na biso na bangolais bateli babite mo mbola zando ki futo sani to bakse ba contrat bakse 77 concert dans ce cas angola abeto nsiko akota ko na mamboka na mweza kaki kiwundu kipada kiswama akoto amboka kisiama kiwudu akoto amboka bamboka pe wudu ezali vous comprenez akoto wudu sunde nina mboka ngola mweza na bamboka ngola azobeta beta vous comprenez wudu weza mboka ngola makela bakatentin vous comprenez bamboka ngola kombo doana la mboka ngola pa bigas ba contre ba kisame belé arobeta ba concerné à sala musala na ye très qui tourna sepeli kana na tel ba image à concert on a plein
visi wa paza kuna na star mega star grâce tembo passeport rouge baza vraiment wana et ça la vraiment très kitoko nena lobaka ba missia congolais ba sa musala bia to betila ba mabola to toko finga ba nga sepe na mayesto vraiment concert angolais le kitoko ndepe ba kuseli ba contrat et ça kitoko so obeti musala c'est no kitoko ne biso Congo France boss na nga jouer di pumba asula na nga bi na nga bi nga santa lobande boss malo banga ko na bengani yo ekoki na ngolo tanga soko na olo ba santa so elomo pe makasi pe ba chile yo kokolonga Congo France to zaka Congo France so no sama no na Congo France muta sula na nga bien moi na nga botama asola na nga bien j'ai di pumba asola na nga bien yebe di pumba bon ce côté no za yebo kota pe na famille di pumba boton boss asola nga mama bien famille na mo ba yebi nga asola na nga kitoko yebisa nga ko no za ne Moïse Katumba na asola so bien nani so boss aboy no zo yo allez de BCBG donc yo pe faut koti ça pumba boss na famille hein allion azara peso muna tali be vina bisa misa tali muna fala ta chemise a bon vema vena nga miss impress alio gaz na gaz vema za gaz via sala misala na kitoko mema ba mona so tali ve beauté vena bisa miss gaz na gaz to na cordon mo so monnaie so la taille le ram taille mota mater avima bourson bukasa bogar lèvre golobate mobala tonda Osanti, si on a battu Moscou, boss n'a pas mayele. On m'a attendu à WhatsApp na ta cerveau. Machine est tournée. De là ça moto aza mayele, ana bo pina batu na e. Si on a la ceinture bata makas ba simba ngai. Au moins le ba demi di argent na brilla. Osanti mutata na mbongo na e. Osanti ba Fani Bongende. Fani Bongende na kata France wana. Fani Bongende asola bien. Ba malolo le risque da Congo li ya Coca-Cola maman nous na te maman sola mbala maman so abenge ye téléphone ezaka ouvert so benka maman malolo moi nanga muna conseil vous comprenez au mona siko na loka ba na zo loka na ba papa Fontaine na Catalman papa Fontaine na Catalman papa o matala ravima amusena nzambe taka musena nzambe siko sanga muna na lingi boye na sala ka boye na lingi boye na Catalman. OK. La petite mbote na ya choisi ma tata le vénérable maître la grande Barbie donc après ça va mbote et belé yato nous sommes déjà à la fin de notre émission to les la salutation mona la salutation plutôt comme Sandy Senza na Catalman motema papa Faustin ma bato bazo tikanga te na mabondeli couple wana fe wumela na Catalman na pe mino ba mbote vraiment bato bazaso na bengi bona 12 kala mingi te bomona ba photo na bango mo ndo défilé ko ba sponsor émission o ya ngai o no so ngazonga na Facebook abetika mona Cédric ala de BCBG ko lela libanga to za sima caméra to robwa kayo zo genga o lela libanga na age na mo to lela su libanga te to robwa kayo ningezala kaka malolo lo risque da Congo lia ale mutno na pesa mbongo to mone za bane o ba o jili merone ana partout situ ye ma ko ba pel ka ke biso mi koleza ka bo to no kena ba ka bo so mona mutasola ba be bongo bo ko tine bitata yo mo ko pesa moto no tangi na komata wezala partout situ na pesi ombo TV mata no lia na kin mais akenda poto to lia te na ebite fe so asino mukanda te yango to lia te bon esenga photo lia mona mta ba problème ngai za mta ba problème te na lo bande vérité ba misu ba kima art comme ne nani anani soki magolongo maso magolongo akima ko kama mutona ko na yo tanga na ba kombo tanga lo tanga na kombo golongo makokate ona ko ma sponsor émission akima banga do makambo c'est à moto na senga mo avantique te na senga msu pesa nga $3000 c'est ata la pesa mona $3000 akokate magolongo pour pakata dans mikana na pote kwea couper kwea na babanga makambo yo na pesa batno so ndanga mbote numéro na contact kota mission Congo France kozwanga mbala moko wana Facebook na ngobetika mona Cédric na bo Sainte Montagne na biso Christian vraiment muki Christian Mukeni malgré bakisa beaucoup que leke belé malgré basse belé pour na succès Congo France tika basi et ça la bien merci na ope muto yamba kinga na bika Frank Stema okuma na lobby Frank Stema bravo Vincent Chilouz nani Julia Botalatala ba non so bani na kin consommons congolais bien ope ba na poto mais moi ça za bien tout bête mama boko grosse mouli pe batika loba na makambu na e ba mission biso nyonso o ba sa afirita mboka misto bête mama boko et ça la bien que tout le bruit la vraiment na loba ka mikolo
babi mikolo ezaka London Flex ya place mobo soko ngolia soso ya soso pete olia taba olia mamnyoso London Flex mezawana mon epi ba soirée na bango ezakuna ba sako kano ba plein donc ba bien coup dans sakan bien moment baba misien nyonso bazala ki London Flex ya vena so pitumbwes na peso mbote vena kata Londres wana London Flex ma ya ngwa London Flex vena nga pitumbwes so vema na peso mbote na kata Londres wana makambi so bwaki muntu teke muta makambi so mona bwaki ote wa muta libabe na bwaka suna nale vena nga Roger Ngandu vema international oazara vena biso atika ba petit na été so benga ve émission ata problème pour bengi vena nga na ka partir ba Kenya biso za tout vivre bien so benga mutu mo bo check yate mutu mo benga ando biso pe alors peso mutu mo comment aller mutu papa on komene papa na opesa ba una yatanga ka ba komba ba tukaka donc so mutabo eloko yo fo chaka lipo na émission papa na batune ba pesa mbongo te apesa biso soda moto boira so nani on a katu ya Allemagne so wa penso mona oyo. Ok, merci. Chers internautes, comme déjà la souka émission la biso, bah pesa ka salutation, bah pesa ka moté. La pesimoté na ya choisi Matata, les vénérables maîtres. Sans oublier Alex Fumouti. Alex Fumouti, la bonne sanité, la pessimité, bah trop. Nanzoto garçon moi kitoko garçon moi boga garçon ale kitabana kitoko. Merci. Ale kitabana ngelengi. Ale kitabana kitoko ale kitabana elenge. Muna l'artiste bo. Muna l'artiste botendo balbe sibabe kate masafko la gamme du maître. Pe ba benga mikolo le roi de Makembes. C'est qu'il faut comprendre. Roi de Makembes. Makembes ouais. Ba jeune so ba journaliste au vandi nda ku solo. Mapeka solo. On a subalenda ku so mapeka solo muna. Oza garçon de problème na comme muna. Nga lo ba vérité. Sur la vérité et ça va bien. D'accord, Barbie. Merci Mouna. La petite beauté n'a choisi Matata, les vénérables maîtres. Sans oublier Alex Fumouti, la petite beauté à trop. Sans oublier Yves Monoko, beauté nayo. Carlos Kalala, Tornado des Stars, Pabalobi, M Discord, boutique à solo. Tout d'abord ça griffe à solo et la masse solo M Discord. Barbie, Yin, Damabe, Nakatama Tony. Donc il y a Tornado des Stars. Je vous fais de gros bisous. Bye. Congo France Bisona bango na bango ekara molai France.com site ya Kolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com